Sambole Zoma, Mama Nangai la Reine Zinga TV, Bana Poto, Bazolinga, Bana Sénégalais, Bazolela, soyez abonnés, Gabon Libreville, allez la Reine Zinga, vraie chérie, la Reine Zinga, Mama Malamouya. Bambote mingi na ba fidèle nyonso ya la Reine Zinga TV. Lelo la Reine Zinga ayeli biso lisusu ba image ya mwana biso Brigitte, ba image o bozomona mwana biso aza na hôpital. Aza na hôpital pona kosalisa ba examen, kotala ye nzoto, kotalisa nzoto. Na sima ya kotalisa nzoto, papa Cédric ako explique biso soki ete eloko nini oyo munganga alobi. Yango wana suka nango na suka ya video oyo na kotiela bino video ya papa Cédric oyo akopesa biso sango yende asololi na baminganga, yende aza esika vraiment wana pa mwana azali asololi na baminganga. Siko toyoka siko soki bakoloba nini concernant mwana biso vraiment Brigitte. Yango wana bandeko na nga vraiment ba merci na bino nyonso oyo bozosunga biso vraiment, bozotika biso te, bozokompanye vraiment mwana biso na santé na ye banda ebandeli vraiment tina suka. Pona koloba mingi te, toyoka nano papa Cédric soki nini vraiment oyo abombeli biso, oyo akoki koyebisa biso. Tolanda na bokebi nyonso, tolanda vraiment na bokebi nyonso. Merci. TV moko batebele na kati ya la Reine Zinga lelo na ye nga moko sur place nazana Brigitte na kati ya chambre na ye. Soki bomoni nga parce que nazalaki lelo na hôpital na Brigitte, nde bomoni ba mikanda o nazana ngo eza comme épreuve touti na mwana na biso na hôpital toujours ba mikanda o, et puis ba mikanda musu to relaxa bino siko o eza pour l'état marocain ba confirmer que non Brigitte azali handicap na kati ya Maroc o ya liboso. Et puis papier on a relaxé bino o eza ordonnance ba komi mingi na kindibu, eza ordonnance o toto zo lelo ba kisi vraiment ezo kokate Brigitte fois zo ba kisi belé on ba le kono so bozo sunga biso na kati ya la Reine Zinga TV et kozala bien vraiment soki bozo continuer ko sunga opena na sunga eza na mutema mawa ko sunga bota la bino mo mwana na biso mwasi azo souffrir ko lelo nyonso bozo mona eza pasi ko ba opérer mutu na ye ba opérer maboko ezokanga mazoka pasi maboko makolo na ye ekangama et ba opérer colonne bozo mona façon avani ya moni na ye ngamo sur place nande ko na mwasi ye mokaza awa mais mingi ako passer message na va pour na ba de konos ko za bon kata Maroc o bazar mutema mawa kosunga ba mekosunga mwana ko eza par sentiment bazo luka mbongo ko na lia te bazo luka mbongo ko na retraiter mwana biso. Vraiment maman la Reine Zinga merci na likanisi ozo ki vraiment na ndenge ozo bunda pe toujours pour la Brigitte yango toye lisusu pour to mega ko laksa image oyo bandeko ba kotala ngo susu lobi na kati la Reine Zinga et kozala bien. Christelle Sali vraiment salam nous allons mega ko expliquer ba bonini surtout ya la Reine Zinga o ba bazotalaka lisolo ya Brigitte ezobetama na ba Facebook partout concernant ndeko na yo to ebité aza ya leki tante na yo to ebité yo muto o ko expliquer bato nyonso bazotala vraiment kindebu e kozala ba maroki ba ntuma mawa ba mega ko aider ka ya Brigitte to ba mo makasi bazolanda yo na la Reine Zinga. سميتي كريستينا بن هذه خالتي، بغيت نقول لكم عافاك عاونونا، عافاك ما عندناش فلوس، شوفوا الدواء هنايا اللي عنده النفس باش تعاونيني انا وخالتي. هذا التليفون 06 06 29 79 74 و 27. عيطوا لنا عافاك appelez-nous, nous avons besoin d'aide, ma soeur et ma tante est malade. En tout cas, on a pas d'argent pour celui qui veut nous contacter pour nous aider. Voilà, voici le numéro, c'est 06 27 79 79 et merci. Le numéro c'est
celui qui veut nous contacter, voilà le numéro. 06 29 79 74 27. هاي النمرة التليفون اللي عنده النفس تعاونوني أنا وخالتي، ها النمرة ديالنا وهاد الدواء عاونونا عافاك. Merci wana bolandi wana eza mpona bandeko nyonso baza na pays arabe oyo baza na mawa oyo bayokaka arabe yango mo topase message na arabe epai ya bandeko nyonso baza na Europe eza toujours merci na bandeko nyonso boza parci parla na Europe epuis na kati ya chaîne na biso na bapage Facebook na biso vraiment epai la reine Nzinga la patronne boyebi déjà nde bosalaka na ye oyo topesi numéro eza par rapport ya bandeko nyonso baza na kati ya Maroc na kindi bino bomoni yazali nièce na ye bomoni ndenge aza na souci ya mama leki na ye ndenge azo souffrir ezosenga mbongo te mpo ekota na bapoche na biso eza mbongo ya kotraite mwana na biso Brigitte boyokaki kaka na voile nalobaka me ngamo lelo bomoni lelo naza awa sur place parce que nazalaki na hôpital ndenge azosala bacrise maboko bozomona o papa zwaka mobie maboko bozomona eza kokangama so na simba o makasi akolela ti bomona azolela mpo avandi bien te aza na problème na colonne na ye epuis fo bako baopere mutu na maboko na makolo nyonso bozomona oyo vraiment ezosala mpasi mama la reine Nzinga azosala na sentiment te azoloba mpo azosentir mpasi ya bokibomama wana vraiment bandeko oyo bozondima kosunga Brigitte epa la reine Nzinga ekozala bie bosunga mwana na biso o mpe boza botali image o bokotala image boza na besoin bosunga vraiment ba 1 euro na bino ba 2 euro na bino bosunga vraiment pardon tomonaka papa na biso ndeko na biso Sankara de kuta azosala mona Kinshasa tozomona ko tozokokisama epa azosala bato mosusu ba boutique biso tosengi bino boutique te mais tosengi bino aide ya mwana oyo vraiment soki boza motema mawa kosunga bosunga mwana oyo ekozala vraiment bien makasi bomoni ngazolela oza chambre ne pesa lalaka mwana biso atambolaka te mwana biso azalaka kaka boye yango na bokasi ya tata Nzambe epuis ya la patron la reine Nzinga na ye nga moko na ekipe mobima mpona kozwa image ya ndeko na biso mwana na biso tanti na biso Brigitte bomoni vraiment bohésite te bopartage lien oyo epuis bacommentaire na bino epuis ezanga te to sentir vraiment que non bato bomoni bino moko vraiment esali bien ndeko ne tala Brigitte ye tozoloba toujours bosunga Brigitte eza montage te eza pe loko to fondé te mais eza loko to na besoin ko lisungi na bino ko sala biso bien j'espère Brigitte yo merci to mona susu bala sima kaka pona ko relaxa bino soki to komi côté nini ata jour pe ba opérer beaucoup mona mieux surtout o to sala pour moi pona Brigitte et ko sala bien bakisi eza ndambo ezozanga susu ba mbongo basomela so bakisi mususu vraiment epesi passe lelo ngamo na zana hôpital bomona pe na image ya hôpital to relaxa bino na kati ya la reine Nzinga merci to kuta mbala sima bye bye.